respect belé pour na bande kuna biso bazana est. Est-ce que fallait appeler na mokonza mboka des fois parce que le baïka kotonga ba état de siège kuna okendo vanda na est. Masala ngote. Yango na lo ba gouvernement mboka na biso. Faut pas luka place nini o bo tia fali. Lelo fali pour a mérité plus que o azozwa na mboka na biso. Pe ba mission local moko ba kende to ndimi. Est-ce que ba yebi bangona? Imaginez. Tant que lo ba loko, o ba loko. Voilà les internationaux. Tant que on a un festival, il y a minene. Moi personnellement, j'ai évité ce qu'ils allaient production et artistes c'était un festival. Mais tant que Warrior Supreme aux Alakuna, je sais que les Warriors vont accompagner parce qu'il fallait ceux qui va aller, bah dit qu'il y a Simané, il y a peloton. Et voilà, on partout. Ils sont partout dans le monde. Nous on n'est pas nombreux, mais on est partout. Et quand on est école wana ebele ba mibenga ba boss ya mboka a ebele ba mibenga soki banani bazo se surnommer mais à ta boutique donc c'est que l'os était comme 100 000 na ville mais pas du tout son bango na 50 000 exact na mibengi boss mais il se permet ya ko mibenga boss ya mboka to tikeli na biso payer mais ba œuvre œuvre exact. On a assisté à un concert à Banamiki pour boire que la Capali bâche. Mais ma musicien à Bongo, de Congo Lingi. Ma musicien à Bongo de Congo et Bete la Maboko. Artiste a un souci à la population. Tout ce qui a une école dans l'ambulance, Macron a envoyé à Congo. Il fallait avait posé des conditions. Avant d'accompagner, il faut un bon week-end. Combien de milliers de mais oui. Famille, abonnez-vous sur EPC Solo TV, on ne complique pas les ignorants, la pêche comme un ange, on en fait. EPC Solo TV. Eh, j'en ai comme bon. On a s'abonner bon. Dans la vie, un leader américain, on s'abonne qui déjà, la côte qui déjà, EPC Solo TV. Christian Zambrota, vous s'abonnez à vous saper. Autant de samba comme malam, EPC Solo. Ça m'a pété à malam, ya malam. Mais moi, tu as un macamona, n'a pas au bois. Na moto azana biloko na nga bazoboya ngai na moto azana ki bapala vous s'abonner na EPC Solo TV elumbi quel odeur donc ma solo ça solo ngoyi bana obima ozana ba activité no commerciale ngara EPC Solo TV ora no der pour parfait ce EPC Solo TV moche ya ndima ngote moto acha ngo ndima ngote za kwa tumba so ça solo incité Nous avons la musique, ma campagne, très bien. Ça solo. Ouais. Et c'est je peux ça. Très bien. Notre bacani solo. Ouais. Et puis sur le TV, on a et puis on a des cancans. Pendant qu'à jusqu'à le barater, force tranquille. Ça m'a belé, mais après m'a négà. Très bien. Parce que tout le monde a signé la main de l'égard. Comme on a banwan, donc on s'est banwan. Bouteille katana boulot. Mbote na yo mutozola na ngai Christian Zambrota l'homme de EPC Solo ngana bisa bino sur EPC Solo te na ya raté vous s'abonner très massivement partout pour mon vidéo parce que bien comme ça na biso parce que ici on parle que de l'actualité ngana lo ba actualité to ramasser nyoso et lo ba man internet nyoso zo lo ba na musique mais tu as exposé moi tout ça la banalise aujourd'hui j'ai de réel plaisir ya mbela bino ndeko na ngamo waza warrior azape na kanda za na makambo ebele ya kokomana ya koloba mboka auto ngesana déjà na ba mapaku bozo mona muto alinga ma gouverneur déjà boyokaki ana biloko ebele ba idée ebele mais étapier Congo bozela ke bonga bokozeli bonga mu colonie tant que batu bana batu faut bazala wana botala no ba idée bana ba wezana no éparpiller pour ba réunir secrétaire celui est écouter na boîte en tout cas merci beaucoup na yandi ndeko nanga bonjour bonjour ndeko nanga bonne santé mon frère Dieu fait grâce on est là et ça va se passer dans la bisombote ngana yo to poto beta penda maso après si ba warrior nyonso mbote du monde entier ba warrior à Kinshasa biso nyonso famille a fali poupa a profiter vraiment ko pesa orchestre mobima mbote et bato bazolanda biso ne EPC Solo ba abonné bo continuer toujours ko s'abonner to pesi bino na ba mbote po to yeto solo là to solo la mambo lo beze belé tant que warrior délégué kaneza ka mwana misala ba warrior to ye vraiment to pesi la rara ndenge za très bien lelo Fali Poupa et le c'est important parce que maintenant il faut to banda nango penera très important Fali Poupa na 40 points na Milan comme bona ngambala liboso limbisa ngeza bala liboso na yo kango na Milan et puis azobeta na province congolais moko abeta na kunati vu que ezaki ba africain ba sélectionner ba africain parce que Fali Poupa a permis les 50 africains influents na ba musiciens kuna to kuta ko fite lombo za kunati madiwa za te innocence za te to kutika ka Fali
mais bango moko basali sélection baponi mutu moko azokende obeta kuna oyo eza nani Fally Ipupa malgré babournaboy bazalaki mais baitalien basali choix ya Fally abeta na Carompote. Votre impression d'abord? Déjà na musique à Congo lelo toyebi ke Fally alakisi biso makambo ebele. C'est l'artiste oyo tolongwe na makambo ya ba capitale tokomoke na ba province. Eza province ya liboso te Fally atia concert na Bordeaux na Lyon eza province. O pour na ba congolais eza eloko ya liboso ezo salema. Eza Fally la biso ka biloko ya liboso o tozwa na onte na Congo. Lelo lisusu na Milan tala papa Milan. Kuna linga les alaraté. Français tozomoni les a moins français mais kuna siko toke na munoko abatu mususu na culture mususu mais bomona ke Fally Ipupa na ba warrior on est déterminé quand tozalaka toko tondisa eloko wana. Et moi je profite ya ko pesa artiste encore une fois félicitations parce que oazo mema na musique na biso eza pona honneur ya Congo tango zwaki disque d'or alobi souci na ezalaka amema musique place moko o musique ezalati place ya musique ya rumba na biso ekomati lelo congolais comme la facilité ya ocha na mboka lowa Italie papa Rome te eza na Mila comme ni notanga soa Carompote na yoka kombo wana ndo imaginez ole otonda pona kombo ba kombo musuba langue eza langue na biso te ese na pe pour prononcer faut aller hamburger au lieu otondi en français voilà hamburger au fromage eza ba biloko eza fungwa na dendo te vraiment donc na Carompote kuna na Italie yaya Fally ndena lobaka Fally n'est pas l'ami de quelqu'un mais c'est que batu pe ba critiquer ezali ba bi que eza festival. Pour na bato bazolo parce que soko ko répondre parce que ba réponse eza nango mais na préférer yondo répondre ndeko nanga festival pour ba benga yo eza je mukete awa na café ce qui café nini awa boy o Fally ba benga ki epe ba remplacer que comme eferi ba golo ba bete maboko ti pour dire que artiste so ba bengi so na ba festival ya minene eza grandeur to condamna ka festival wazolo ba festival sala maki na Brazza soki te carré nini mo na Belgique soki carré nini wana boye est-ce que abeta ngope abeti na mute na za invité Fally Ipupa na Belgique eza 100% congolais aza pe na Portugal comme invité na festival babeki Nicki Minaj wabengi na yebi na pour dire que artiste ayaka na ba événement minene o aza na grandeur o aza na notoriété o aza na puissance. Lelo na Afrique, na francophone, Afrique francophone, il n'y a pas de comme Fally Ipupa. Je vais bengue na Mila parce que les messieurs méritent. Il n'y a pas un monsieur francophone, lelo ou aote ka culture nabiso, il y a Afrique francophone ko le ka Fally. Comment na Fally Ipupa ko kendro beta na Mila, papa, to beta maboko. Ba benga na lupe ba monsieur local moko ba kende to ndima. Est-ce que ba yebi ba mona? Imaginez. Tant to lo ba loko, o ba loko. Voilà les internationaux. Tant que on a un festival, il y a minene. Moi personnellement, j'ai évité ce qu'ils allaient production et artistes et un festival. Mais tant que Warrior suprême aux Alakuna, je sais que les Warriors vont accompagner parce qu'il fallait ceux qui va aller, il y a Simane, il y a un peloton. Et Balandarae partout. Ils sont partout dans le monde. Nous, on n'est pas nombreux, mais on est partout. Donc partout, on a vu sur Balandaka artiste, c'est partout. Tu dis qu'il y a Milan, et à la festival, et à la concert, comme d'habitude. Très bien. Juste pour rappeler Batou, Bazolanda biso que place wana ba italien ba yela ki bango ba kombo ba bourna bo ezala ki ya ba aya ya ba CH wa gagna ki na Flamme Award parce qu'on est passé mto gagna ki za Fally. Mais ba italien ba bi non nous on aime Fally Ipupa. Baloba ki ke pas sol Fally Ipupa. Donc eza na munoko na bango je comprends. Ke pas sol Fally Ipupa. Balobi bango ba poni Fally. Pour bamonaki ba réalisation quand même 3 arrêts na 21 jours na 21 jours et puis bamonaki Fally Ipupa na Flamme ndenge azaki accueilli chez ba artiste imaginez bamonaki ndenge na revenu na recette abetaki bourna boy ndo monaki omoni batu wana babino ba italien Fally Ipupa donc ndenge Fally azako nanga pe na renforcer biso fona ke Italie te na mona kaneti na mona nanga Italie non on a besoin okende kuna parce que déjà Fally Ipupa passé accueilli c'est un Congolais c'est notre frère. Aza président la biso c'est porte-étendard des drapeaux congolais. Beta li solo ya Goma parce que bato ba Fally asala ke loko te mais na Congo mais to moni Fally Ipupa na silence na nyos annoncer concert moko na Goma pour na pe ko sala ouverture ya ba école na est du pays parce que tout le monde a batika là ba 1 minute de silence ça ouais 1 minute de silence na rotine la ba soda recette na rotine bato ba na guerre recette mais atinda pété ba comment ko pupula batiti ba na kombo na bata tulanda bana tulanda oyebi ba leader wana votre impression aussi pour na ba déjà na mboka na biso lelo yaya
gouvernement congolais faut ba luka parti nini oyo ba opesa Fally Ipupa parti ezaka te ko katela Fally mabele mais ba reconnaître grandeur et artiste wana toyebi ce qui se passe dans l'est na bande ko na biso ba victime ba maramunyo so ba okuta nango depuis makambo est banda les seuls artistes oyo ayemba kaka te mais amemaka port oyemba na ko ebe déjà des choses différentes yo ko lo ba kena yembeli est mais batbana besoin de la maille batbana besoin de lia yo yembire suki wana mais mutu amemeli mutu biloko azo le lanzala memele biloko te memeli ba oyembeli bango pete o laki bango mopesi te nazo ya wana a leader na biso ala kaka batu na stade na yebo ko tsake logo te nazo ya wana pour dire que Fally Ipupa lelo e bandi na école te ambulance ou apesa na goma pour na batu bakaya ba viol banini wana lelo Fally amoni jeunesse ya goma est un peu négligé a osalela bango école moderne oyo ko permettre ba jeune na biso wana o bazokola bazwa éducation eloko ya boye olebo ya ko gangela biso boyaka ko kosa na une population congolaise que bino ne boyaka na souci ya bandeko to se mettre en action parce que Fally Ipupa lo baate bakofinga bakoloba mais ye akaka na misala namoni ndeko na biso Gims azongaki na nzela tango bango nyonso bayaki basangana ki pour taquer Fally aujourd'hui mambo eleka na Goma to na est musicien nini a s'appliquer Fally on a tcheli bango conseil caritatif ayebeta yango yo fele pour on sepelisa bandeko ya Goma balonga moi stress atongeli bango école Fally azana ba projet belé pour na bandeko na biso bazana est-ce que Fally apesina mokonza mboka des fois parce que le baiki akotonga ba état de siège kuna okendo vanda na est masala ngote yango na lo ba gouvernement mboka na biso faut ba luka place nini o bo tia Fally lelo Fally Ipupa a mérité plus que o azozwa na mboka na biso parce que les messages s'investir totalement la jeunesse congolaise pe na culture mobimba vous voyez quand on est école wana ebele ba mibenga ba boss ya mboka a ebele ba mibenga soki banani bazo se surnommer mais à ta boutique ok c'est que l'os était comme 100 000 la ville mais pas du tout son bango na 50 000 exact na mibengi boss mais il se permet ya ko mibenga boss ya mboka to tikeli na biso payer mais ba œuvre ba œuvre exact no assister na ba concert à bana miki pour boire que la Fally ba je na ba musicien ya bongo nde Congo lingi ba musicien ya bongo nde Congo ebetela maboko artiste azana souci ya population tout ce qui est en école na ambulance te Macron a avaya na Congo Fally avait posé des conditions avant d'en accompagner il faut mbongo kendi combien de milliers landaki mais oui mais pourquoi les gens crient parce que les Congolais balinga Fally ce qui est vrai les Congolais succès à Fally Congolais mon côté atikala ko souhaiter Congolais moko ba mona ekuna aujourd'hui tellement ba mona Fally oh mutu nyonso abimisa keto na ye soki kaka lelo ezalaki Fally te ezala de l'autre succès a Fally bakabola yango ta fois 100 bameki opesa moko oyoka il supporte pas que bamona lelo Fally place aza balukela Fally toujours pas problème toujours donc bazo créer ba problème mais nous il y a d'autres Congolais qui comprennent que Joe il est mal aimé Fally lelo na Congo za le roi Joseph Fouazala qui mal aimé na famille mais c'est la seule personne qui permettait que peuple israélite bazwa biloko olia donc Fally le roi Joseph Nabiso batekaye babwakaye mais honneur ya Congo le référence ya mboka na biso partout au Kenya si tu te dis que je suis le Congo de Fally va reconnaître Yomba Moko. Aujourd'hui, c'est un ambassadeur, pire ambassadeur, où il a représenté valablement notre pays, notre drapeau. Très bien. Est-ce que vous croyez que parce que ma vidéo est ça, il Fally Macron, bazobeta bale sport, bautipe sport, batelim bazo solo là. Parce que tu vas critiquer que ah fait ça ko boya ko kutana na Macron pour na intérêt ya Congo Macron zo linga osala makambu. Oyo facha zo senga yete on a concernant bitumba izana est mais tu vois comment on a bango misato parce que tu peux Fally parce que tu vas critiquer Fally quand on a Macron mais on doit trahir Congo yona mais tu vois comment on a ce Fati na France Fally na Macron conférence de presse Macron
Fachi Fali na kati avant d'épée Azotala na bale Fachi azo ko pesa Fali mbote du Cap la merveille Fachi azawana Macron passa nini aza est-ce que vous croyez que ne parce que ba warrior bazolo baké apparemment Fali a dérangé à Macron mingi concernant bitumba ya est des pays est-ce que ozo mona net que baza d'accord on les a nas autres questions nas autres on a senti que na bat monsieur je crois que va répondre biso na ba commentaire au bazo landa biso est-ce que ça que Fali va se mettre d'accord Fati Macron va se mettre d'accord est-ce que Macron en demi peut-être ma proposition Fali a yebisaki pour Fati ya wana ils quand même li panangu batela. Déjà aujourd'hui, notoriété à Fali Poupa, ça a permis à Macron, parce que Macron même Talouka Fali. Macron Talouka Fali, a tali grandeur et artiste. Aïe, Macron Lolo a besoin à s'accrocher aussi dans la notoriété Fali Poupa Zanango. Et Fali souci les anines, Fali souci les peuple naïe, bande konaïe à est, bande konaïe au bazonio comme à chaque jour ba okufa guerre ici là. C'est l'une des conditions au Fali à poser qui est pas à Emmanuel Macron. Le président Fachi a au courant, il y a apport, il y a Fali Poupa. Il y a des soucis envers président Macron pour Namboka Oyo. Comment on a mis ça tout? Nga souci, nga ina yebi comment nango na moni été souci va se mettre d'accord pour na va s'appliquer na mambo et le Kana Est to kapé mboka na biso Evandi Kimia. Ce qui est aux alapona apport moko positif sur le plan diplomatie à Congo, biso to betaka maboko. Parce que kokuta ne bakutana kiwana. Tout ce qu'on est sur le balelo, to zo meka un peu ko supposer ko jaba idée. Mais en coulisses to éviter vraiment nini oyo ezoleka. Mais souci na biso ba congolais zaki o nyonso ba ko sala ezalapona intérêt à peuple congolais, ezalapona intérêt il y a guerre, il y a est et si la tozonga na paix ndenge tozala ki liboso. Voilà, si je comprends bien, cause à la paix moko ya ba motivation Fali tant wazongi ak yobeta ba concert na est du pays on doit parler ya ba disque d'or certifié export. Donc bala liboso première label ezwa ba orchestre to yoka ba lwambo ba beta ba tabulei même bala liboso album ya rumba parce que batebele baloba ke fallait mba rumba te. Mais to moni rumba lelo Formule 7 avec 3 ans de succès. Et ça, les disque d'or export. Export, on est l'export. Maintenant, les bandes en France, les États-Unis, le Canada, parce que quand c'est export, on est aux bateaux, à beach, au Catissi, aux exporter de l'eau. Il faut pas export, les bandes en France. Donc, c'est votre impression. Déjà, encore une fois, félicitations, Wario, félicitations, artistes. Vous savez, tant que Babanda Koloba, na se rappeler na maloba Splendeur mbongo banda koloba Splendeur alobaka lelo fali azu disque d'or na Tokos Kongola aloba akima rumba azwa pe ya rumba tondi maye mais fali mukolo azwa ya rumba langage ba congolais échanger lelo fali pour pas azu disque d'or export ezate ke ba ome mabiloko export eza juste international cela veut dire fali ateki na ba pays nyonso hormis France. Si on va jouer par Vontuana, il fallait attaquer na Belgique, Canada, Allemagne, même en Afrique, ça a permis les artistes à jouer disque d'or. Formule 7, Formule 7, c'est le tout meilleur album de l'histoire de la musique à Congo. Na terme, il y a chiffres, na terme, il y a vente. En tout et pour tout, l'artiste a démontré encore plus que Fali Poupa, ce n'est pas un artiste fabriqué, hein. C'est un artiste inné. À Botama na Arnaye. Fali au critiquer na place au. Pour que je mette ma place. Alors il y a quand na place na quoi c'est là on mieux qui. Ba penser na. Ba tout ba sala rumba. Il s'est dit ba rumbiste. Ba nani. Yebi sanga ra nzembo moko. O ezata na niveau ya MH. Non, tu yemba na Congo pe non tu yemba nzembo bongo te. Na Congo pe nzembo bongo ni yemba. On dit que Joana na mona mystérieux. Fali Poupa c'est égal à lui-même. Le disque d'or. Comment ça na tête aujourd'hui que na deux singles à mort na liko frère. Le na Afrique francophone. Na ba artiste o ba libanda. Bazana ba nationalité na biso ya ba Gabon, ba Togo, ba mona Fali monstre. Sans oublier 100 millions de vies na chaîne YouTube ya Fali Poupa.
na eloko. Donc yaya omoni Joanna azo mérité omoni musée national eloko ya grave ezalaka na quantité. Bameka un peu que luka histoire mo ya Fally Ipupa batia na musée parce que musée na biso musée za le côté parce que Fally Ipupa c'est toute une histoire. C'est tout un pays. Oyebi ko bimisinga mbote na plateau. Obimisinga penda mbote na plateau. Fally Ipupa c'est tout un pays. Le monsieur incarne tout. Obimisinga penda mbote na plateau donc azo incarné nyonso. Toye clip le plus vu dans l'histoire de la musique, Esaïe. La chanson le plus streamée, Esaïe. Artiste le plus suivi, Esaïe. Donc Fally Ipupa azo incarner tout. Pour na banana biso, pour na bateau ba royal lobby. Il faut Fally Ipupa à la représenter. Très bien. Histoire il a Fally fait betama. Avec une apercité pour la mission musupe basala ba succès na mboka. Mboka bi ko sauvegarder ba richesse na ngote. Fally Ipupa lelo c'est à la richesse ya mboka na biso. Faut to sauvegarder atteindre ba génération future. Batanga Fally. Parce que monsieur a réalisé tellement de choses impossibles. Au Congo banda au Luka. Très bien. Pour citer, parce que les lots, tous TV, tous qui me na c'est un peu ça. Mais la question est qu'il y a un conteneur, mais une minute peut permettre. La question est que tout le monde a une vidéo, malgré la réalisation, mais tout le monde a une vidéo, tout le monde a une vidéo de Bosso Bimi, mais Aurélie Kabessa a été démentir. Mais tout le monde est pour moi, Bimi, si dédicace à faire, dédicace à maman. Est-ce que c'est important? Au moment où tu as tonton promo, lui pense que il s'est fait mal à Fally Ipupa alors qu'il a ridiculisé Ferré. En voulant de trop protéger l'artiste, on veut créer dans ma caméra où ils ont été. Est-ce que Ferré a moi mouké? On veut se souvenir et pas ça. Tout le monde il y a Nana Ketchup. Ferré répondait. Papa a 48 ans. Il s'est dit qu'il a eu moutouté. Parce que yo Papa 60 ans, soit pour le bâtiment qui a dédicacé. A dédicacé. Parce que Yonaye n'a le kuta. Yonaye. Soki réellement, Ezaki, faire la boîte à Nana Ketchup, c'est que faire c'est un artiste, c'est messenger. Comment on a battu ça, Yaman? Comme il m'a montré, il est billet. Il est billet. Mais Moutouana a dit qu'il y a un bois caillé. Tonton promo, excuse. Ce n'est pas un exemple. Aujourd'hui, ça fait mal, il y a un monde à mon troisième âge, il se ridiculise pour des choses bêtes. Est-ce que tonton promo Lelo, Anna Moutou a rejoint comme exemple? Nana Ketchup, moi si artiste. Même il était joué Bisabiso, tout respecté, Bassi Abatou. Nana Ketchup à Bala. Sauf pour ça, maman musique. Tout ça là, ce qui se passe à la musique. Nana évité qu'il fallait Bouka Magali. La histoire de la musique à Congo. Nana évité que Babindo Galela fallait Boto la Moisi. Les messieurs va bien à deux fois les musiciens là. Bah il y a des choses qui l'équipe n'enzela la bangoni nyatika. Mais etika là est passé. Nous t'avons bien maramone Charlie Prince. Les amis d'autres Fally. Ils ont mis communicateur. Charlie Prince là, Vasco Mabia la raison parce que Vasco Mabia n'a pas eu un élément naïf. Frère, malgré ton Robert avant l'émission, parce que déjà, Charlie Prince, il y a mon corps le bango, ce qui n'a une émission dans le bas. Elle a monté à l'émission mieux que faire Azati. C'est une personne où avant d'en faire une dingue. Donc, il connaît bien le monsieur. Il faire une akati. Sur une joie. Parti de nos bêtes à faire la Simba Bandit, tu n'as pas Charlie Prince en Ebissou. Très bien, merci beaucoup. Et M. Abi, il faut te bêta. Suite, suite, le fait bêta parce que ça c'est je crois que lobby du sous au bêta et le moro parce qu'il faut, Mikolo, il faut que bêta à bêta. Parce que lobby, tu vas continuer à faire la place. Place, tu as qui va se comme bien la Charlie Prince. Tout le monde qui peut rêver, bêta là qui va carana Marcosis. Tout le monde qui peut no story, non nini. Rêve pas l'andiga et le Marcosis, ça là qui bambote na batutu balandi. Voilà la famille, les warriors du monde entier, je vous salue. Moi, c'est Max Ngunda, warrior délégué candidat à la Rabane Fally Ipupa. On est là juste pour parler de notre artiste. On a besoin de contacter. Numéro on a plus 243 29
46 47 556. Je profite de l'occasion et on sa petite sœur propre, Judith Njoli, Bambo Tebele, n'a pas si Ndekonangaï, celui qu'on appelle CP Feli, hein, les banquiers, j'étais sali, Olivier Bon, Oyavache, j'étais sali, Sali Saosala, mon grand frère, mon ami, j'étais sali encore, ingénieur Patrick Mboula, ingénieur Daniel Bangala, et toute la famille de Bananga Boissima. Je vous salue beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Nayo Moutolandi, Bisso, présentativement, parce que Mikono, nous sommes les pestes sur le terrain, on a fait Massassi. Bisso, Aïsa, Bawario, on va s'abonner très massivement partout au monde la vidéo, parce que Ezaka Kabatou, Nabisso, la chaîne partenaire, votre travail, vrai Nabisso, pour la promotion, il y a Aigle. Merci beaucoup à Yaouli Mouchen. Nous étions pas le véritable code mondial. Un grand merci à Junior Makanga de Bandal. Un grand merci aussi à le docteur. Moi, si vous avez un moment, mon année, merci beaucoup à Yves Mingedi, mon frère, depuis les États-Unis. J'ai dit, et j'ai parlé, et j'ai fini. Fin de citation. Arena Birobi qui ministre ça mon pour papa c'est la zone là on a côté ministre muké et ça muké ministre muké to solo muké na moni bino boké da na suka to na suka te c'est la pardon to groupe de Yasuka famille abonnez-vous sur EPC Solo TV on complique pas les ignorants la pêche comme un ange on en fait EPC Solo TV et Zono Kombo, ngana sina s'abonner bon yo. Dans la vie un leader américain, na s'abonner qui déjà, la quota qui déjà EPC Solo TV. Christian Zambrota, bo s'abonner ka bo sepela. Autant bisamba ka malamu EPC Solo. Sina ba bete malamu ya malamu. Na moto wasana makambo na bazo boya ngai. Na moto wasana biloko na bazo boya ngai. Na moto wasana ki balanga. Bo s'abonner na EPC Solo TV. Elumbi quel odeur donc ma solo ça solo ngoyi bana obima on a une activité non commerciale para EPC Solo TV on a no odeur pour parfait ce EPC ça solo te moche ya ndima ngote mutu achaka ngo ndima ngote za kwa tumba so ça solo incité ndo changwa obanga ngote so zo loba obima on a la musique makampo ye bana faut les faire très bien EPC Solo ouais c'est EPC ça très bien notre bakani zone et puis sur le TV ngana mutaka awa et puis na lekaka bandaka la jusqu'à le baraté force tranquille ça m'a belé mais après m'a nega très bien tonga parce que tout le monde a signé la mbaye mpeleka hapo comme on a bangwa ndo kanisa bangwa ya buto kata na kabolo